Donc tu veux présenter bino Chypre ndenge ba parents et belé bazana souci à otinda bana libanda mboka. Démarche ezo 4 à 5 jours à Pamba maximum. 3 jours, 4 jours, 5 jours ya Pamba. Démarche si vous ne payez rien. Boye na ba passeport na bino botiki yango. Il y a des documents à signer, toyokani to sali ba démarche. Frais d'ouverture des dossiers exact non. Biso pa na biso oye otiki ka simple to bengio makamuno epimi toyokani nke wana montant to pesi wana vous payez au sombi billet moi na ki. Je suis un client qui a beaucoup dérangé Maître Kazadi. Malgré mes dérangements, il a fait un bon travail, il a fait un bon travail. Nous avons été aidés par l'agence de Maître Consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Nous nous en rendons compte maintenant, c'est vraiment effectif. Bobo Sanateke ezande bourse. Premier mois, logement na ezali na kati wana. Frais de démarche eza na kati wana. Frais académique ya ane mobimba eza na kati wana. Carte résident permanent ya ane mobimba eza na kati wana. Et puis l'avantage mosusu ezali soki mwana alingi travailler azotanga travailler au même moment possibilité wana ezali. Tozali juste derrière Sabena na boulevard du 30 juin derrière Sabena na avenue Kitona na croisement avenue Kitona na avenue du Livre na immeuble Lengelo 3e niveau. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Très bien. Mbote Nabino Balandignon sur Bosolo na politique officielle Bosolo télévision na pesi bino mbote kolikiete na tongo ya lelo boza malamu bisika bozwami et que Nzambe a bateli bino lolenge moko a bateli ngai. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Tout mon ani sous lelo mabongisi ya Nzambe soki a batelité bato bazo batela basali musala ya pamba soki a bombité bao bazo pesa boule po bakengela yo bazo saka musala ya pamba parce que azali moko a batela rabiso de tolobaka mulami ya bantu ni bintu biabo mobateli ya batu na biloko na bango yenda zo bomba biso to mona sur lelo na tombeli bino bolandi bolamu bozali olanda biso na Katanga mbote na bino bozana Bunya bozana Beni na Butembo bozana Lualaba bozana Mbujimai na Kananga bozolanda biso na Kikwit bozape na Iziro na Bazuele na Buta na Bondo mbote na bino bato bazolanda biso pe na Wacha na Mungwere totombeli bino Congo Central Madimba Songololo mbote na bino bande kwa Kikwit Idiofa Maindombe na pesi bino mbote na zolikete même bato bazana nganda jika bache motema na mosala bato bazali banda mboka mbote na bino Londres Belgique Allemagne Toronto Montréal Dublin bozolanda biso partout même na Finlande na Helsinki na pesi bino mbote bato yo pe bazolemba te kobenga biso même na nos pays africains na lingi bino mingi na kwa kotanga bakombo na bino nyonso te bandeko ya Sao Paulo na Brésil to pesi bino mbote bandeko pe baza na Afrique du Sud na Mozambique bolanda biso na Johannesburg na Cape Town na Durban na Durban mbote na bino basoda nyonso baza na Goma na Nord Kivu na Sud Kivu nyonso baza na Bukavu na Goma na pesi bino mbote tenue ezali kaka nde tolobaki une semaine na kozala na tenue oyo na sengaki bino yango. Je vous avais déjà signifié que je ferai une semaine à Ozala kaka na tenue. Le lenge na ngai ko pesa maboko na FRDC, un message qui doit passer pour dire que Bendele ekoyate
et sengeli FRDC abunda bitumati na suka bambula eleki ba congolais ba kufi ebele motango akotanga ezali te tam soto ba 8 millions 10 millions mais ba congolais ba kufi ebele ba kufana no boete lolenge bato ba kokufa ba kufana no boete so botali génocide et salami ndenge babuma bandeko na biso batango na batango ba crime de guerre et salama. Je pense que ça lokola ba 3e guerre mondiale tokufisi bato ebele ezali kambali sekite ce qui peuple azali conscient par rapport il y a danger azali conscient par rapport il y a perte azali conscient par rapport à l'enjeu, peuple a kosakanate a kozala toujours na disposition ya ko soutenir FRDC ko pesango maboko lo lenge na biso ya koloba ke bokenda liboso tozana bino pour FRDC azala motivé azala na courage et sengeli moko na moko apesa ye maboko simbisi exactement ndenge salamaki entre Moïse tango azobunda il fallait Aaron azala pembeni ba pese maboko pour te balo bane kende liboso ba Josué Caleb bazali bato ya ndenge na ndenge bakopesa maboko pona koyebisa kende liboso basimbi maboko na ye ezo signifier lettre V et nous avons besoin de ce soutien là pour na FRDC bakenda liboso. Merci également à conseil, merci pour la bato bazo bondela pour na biso. Moi je suis un petit monsieur, je ne pense pas que je sois important. Naza moi motomoko ya mukie kaka. Je suis un petit monsieur mais qui a reçu un petit don aussi. Eza pe don ya makasite, eza moi likabo ya mukie nzambe nda pesinga yango. Puis likabo yango ifungeli salisa moi ba congolais, salisa mokotomoko quelque part. Moto amoni oya koki kotanga et puis comprendre entre les lignes qu'il peut bénéficier de ces petits dons. Moi je pense que c'est très important. Naza mutu naza na ba faiblesse, peut-être ozo kanisa il faut naza la makasi, mais je te dis que je suis un homme, j'ai plein de faiblesses, naza na ba limite, je ne suis pas intelligent, je compte sur l'intelligence de Dieu. Na yebi eloko te ndenge nazalia. Soki nzamba tiki ngai na sili lokola poussière, je compte sur lui. Makasi ya bato balemba, maloba ya bababa. Alors on va prendre les informations du jour. 2 émissions comme d'habitude. Nous avons été à l'hôpital, on a vu le médecin a consulté, on a donné un premier soin. Nous pouvons tenir en attendant que peut-être un médecin t'aurait prendre un traitement parce qu'il y a des dispositions. Ne vous en faites pas, mais je suis un peu en forme, je peux travailler, il n'y a pas de problème. Mais tu observer, répondre mingi selon l'attitude du médecin. Je vous demande de prier aussi beaucoup pour moi. Je suis un homme très faible, mais je compte sur vous. Alors, on va prendre les informations du jour. Je compte sur vous, ce n'est pas par rapport à vous en tant qu'humain, mais vos prières et vos salangala zalamakasi. Justice. Le procès François Béat s'ouvre ce vendredi à la cour militaire. Maniema, l'arrêt du Conseil d'État annulant l'élection du gouverneur contesté par le député. RDC Samaloukonde préside un atelier de validation d'un rapport relatif aux droits des personnes handicapées. Assemblée nationale. La loi électorale modifiée, votée à l'unanimité après un examen approfondi par les députés nationaux. Primature, l'IGF révèle un détournement au CNDSI, près de 2 milliards de francs congolais volatilisés. Nous allons suivre ces dossiers avec des précisions pour vous mettre au parfum de la suite. Primature, je l'ai dit. Alors, Dynamique Impunité Zéro accuse un proche de la famille présidentielle d'avoir scellé les bureaux de Sensa. Sécurité, une délégation du commissariat général de la police nationale congolaise au Nord Kivu pour appuyer les FRDC et les gouvernements militaires. RDC Félix Tshisekedi révoque 4 officiers supérieurs des FRDC ce jeudi 2 juin. Rébellion du M23 avant-dernière information. L'Union européenne suspend toute nouvelle aide budgétaire au Rwanda. Merci à l'Union européenne. Cette attitude, c'est ce que nous voulons. Une attitude de fustiger l'hypocrisie. Il y a des voisins qui vont continuer qu'on a ouvert vis-à-vis de Nabisoté, nous attaquer et se victimiser à un certain moment. Je salue la position de l'Union européenne qui suspend toute nouvelle aide budgétaire au Rwanda. On va boucler par cette note. Procès 100 jours après la reprise, la Cour d'appel se prononce le 16 juin. Très bien. Alors on a fini avec les informations du jour. 3 invités, normalement on devait en avoir 4 pour ce dossier spécial Bazouélé avant d'entamer la deuxième émission où vous allez consacrer avec d'autres personnes. La semaine prochaine, on va avoir un autre programme, mais on va révéler Binoango tout au long de cette émission.
même petit comme vendredi, na koyebi sabino spécial moi ko sala ma vendredi, vous devez être mis au parfum. Alors j'ai avec moi 3 personnes, honorable Augustine Dako Nabala, présidente de l'Assemblée provinciale du Bazouele, Mbote honorable. Mbote ndeko mopanzi sango. Na sepeli tout mon ani sous l'élan. J'espère que tout le monde malamu, mais elle n'est pas seule. De l'autre côté, Azali accompagné na honorable Gilbert Mokoto, vice-président de l'Assemblée provinciale Yabazouele. Mbote na yo. Mbote mingi tata sango. Très bien, yo pena sepeli du fait que tout le monde a dit l'élan pour na solo là. Alors on va terminer avec honorable Augustin Mbatayo Mbile, député provincial, honorable Mbote. Mbote mingi papa sango. Très bien. Merci. Alors l'isolo bosolo na buta eza makasi hein? Eza vraiment la ine. Eza la ine. To sepela mingi na mission pragmatique. Merci. Oyo bobolekisaka. Merci. Vous êtes vraiment l'homme sur terre. Merci. Ozo confirmer maloba honorable. Oui, na confirmé vous êtes partout à la fois. Très bien, merci. Eza nangol nanzamele toujours salango bosolo toujours sans bosolo makambo yotambola malamu te. Alors, bozali balobeli ya Bazouele. Balobeli ya Bazouele ngana bengi bino parce que moi mikolo belé na yoki crise ezali kuna. Ba ping pong moko eza ko salama, moi ba jeu. Makambo yotambola penza malamu te. Alors que na yambaka bino na émission ka ya bosolo metango tuzalaki na ngambo ya PES TV. Tango wana nanto bandi chaîne ya bisote na pesi bande kwa PES TV Mbote tozalaki kuna to lobela ka likambo Bazouele parce que gouverneur wazaka place wana anyokola ka province makambo banda ko tambola malamu te yango to saka be mission tango na bengi bino bo denosaka makambo ebele ala liboso na lukana yeba boni dossier yango etambolaka po ba élection euti ko salama avant to kota na vrai problème nga na bengeli bino tango bosali bosolo bozongi si beaucoup na kokwea gouverneur makambo salamaka lolengeni. Oui mama. Merci. Nakanisi toyaki awa na Kinshasa par nos propres fonds pona ko lobana bakonzi na mboka ke mambi mazako sale makuna na province na Bazouele eza ko se retrouver te comme province comme population. Nde ezaki lokola SOS na biso ba lobeli ya bana mboka ya Bazouele na esengo mingi o motema toyaki gouvernement central eyokaki boleli na biso endimisaki déchéance oyo tosalaki yango na gouvernement provincial ya Bazouele nde na yango tina omonaki lelo Bazouele ezalaki moko na province oyo etandemaki kati na maponami na ba gouverneur mosusu oyo lekaki na le 6 mai passé. Donc mbela na bino yokanaki na bosikisiki. Très bien. Alors siko toloba pour na kokwisa gouverneur procédure elagani penza procédure pour na kokwisa au-delà de la dénonciation, est-ce que vous avez respecté la procédure tito comme gouverneur à quoi? Effectivement, nous avons un règlement intérieur yango la kisibiso ndenge nini tokoki ko sala ete soki makambo mazali ko tambola malamu te tokoki ko longola gouverneur to bandaki na contrôle parlementaire commission kindeki et contrôle gouvernement provincial, ça n'a pas marché to moni ete makambo azali kotambola malamu te tango contrôle salemi et sengelaki na biso to interpeller gouverneur aya ko se justifier pourquoi rapport à contrôle et pesi biso te makambo mazali kotambola malamu te bato bazali kofuta mate banzele kufi tout ça ainsi de suite mbongo zali kokota bazali komona na te ayaki te règlement na biso pesi le biso pouvoir pona ko sala déchéance lokola to salaki déchéance endimamaki pe to voter yango pitango to kompi a ba konsipe awa bandemaki te solo akoki kozala susu gouverneur provincité kuna page déjà et comment qui tourner. Très bien. Totikala ki sans gouverneur et puis to continuer ki na intérimaire. Très bien. Alors na linga ce qu'on a yeba boni province to lobela na makambo ensemble te to lobela province à l'heure actuelle santé à province ya linengeni parce que ensemble c'est vrai que vous avez lobeli bino nde bozo représenter population mais to jauger nanu to prélever nanu tension na population bino ba lobeli na motema penza polele. Actuellement, province eza nengeni. Windeko. Merci ndeko sango. Province otali kati na ndenge bazotanda ba richesse, ba rentabilité na province et puis ba production na province biso province ya Bazouele ya solo ndeko sango soki bakosaka tozali parmi les provinces oyo les moins nati, c'est-à-dire oyo ezali na suka
na makambo nyonso ezala nzela ezala infrastructure ezala situation financière. Alors province na Bazuele eza d'abord désenclavé totalement. So comme na kasi na ville province ya Buta okoyoka même village ezokosa. Donc toza na eloko te, entreprise moko eza te, nzela eza te, nous sommes abandonnés comme ça comme dans des jungles. Alors boleli na biso topesi nano merci pona mokonzi na mboka pona kimia d'abord o eza ko mona na kati na province na Bazuele. Akuna désordre eza te. Désordre o lokola insécurité boye à part quelques cas côté bambororo na ba banani ba rebelle centrafricain bazali mwa moko mais pona koloba na kati na ba territoire mususu bo atako bozangi ezali yango nde eti bato mal à l'aise mais kimia nano bo ezali nde nango topesi tata mokonzi na mboka matondi pe topesi lisusu matondi mingi ndenge abengaki biso ba député na Bazuele koya awa na Kinshasa pona ko s'imprégner na projet na 145 territoire to moni penza province na Bazuele ezali prise à compte na ba territoire pe ba chefferie na yango nyonso nde to betelie penza maboko pona makambo maito kanisa ki lokola tozali na suka kuna ta mususu bakotala biso pe na suka nzoka nde administrativement tango babandaka kobenga ba province ezalaka B comme alphabet Bazuele ezali na kati nde tongai to yebisa population bakitisa motema kala mingi te ba projet wana ezali koya tozongisi isusu fololo mingi pona premier ministre de la République. Bino bosolola ki na président, bosolola ki pe na premier ministre na kati ya likambo ya projet à 145 territoires. Bolamu nango ezali wapi? Nini bomoni ya solo ekosalama population esengela za na esengwa kozela nini parce que bino boyoka ki likambo yango koleka bango. Oui, pe babengaki biso to ya kotala esika babongisaki malamu te to bongisa. Par exemple, ezaki na place mususu bati construction na ponzo kanenzela wana po ezakate. To orientaki yango place oyo pont ekoki kosalema. Là c'est besoin zali. Et puis kati na makambo yango eza sa machele mo collectivité nyonso et se retrouver. Territoire nyonso na Bazuele et se retrouver tout comme partout dans la République démocratique du Congo. Ça dit bozo kanisa ke soki projet 145 territoires et salami le lenge ba expliquer ki bino le lenge makambo ezalaki bozo ndima ke changement eko salama. Oui, changement ezali makasi to remercier nano d'abord gouvernement central actuel parce que depuis démembrement salemaki nano tomona ba louer fonte on investissement. Avant même le projet 145 EA faut investissement comme qui na Bazuele. Construction, il y a un ministère Salemi. Réhabilitation, il y a une résidence au gouverneur Salemi. Construction, il y a un magistrat et Salemi. En tout cas, nous tenons d'abord à remercier le gouvernement central parce que Abandaki déjà, continue d'avoir mis solo pour la commune cette base et qu'on a côté le malikolo. Alors par rapport à la question tournie depuis d'échéance à gouverneur, province ça comme marché d'engini. Vous savez, un intérimaire a une limite. A une limite naie. Il y a expédier les affaires courantes. Il ne peut pas prendre de grandes décisions. Pour prendre de grandes décisions, il faut un gouverneur élu. C'est ça le problème. Mais pour la paix, comme la présidente venait de dire, il y a la paix, il y a aussi un développement. Parce que le gouvernement central déjà a mis son à base de l'époque. Nous avons beaucoup de richesses. Nous avons une forêt, nous avons un or, nous avons un diamant, mais non exploité. Peut-être à partir de investissement dans l'Ikoya, je crois que Bazuele est comme tapé qu'aucun de l'Ibos. Honorable, est-ce que vous avez malobana bandeko pour un projet à 145 territoires où ils ont oumela qui n'ont les lois mokonzambo kabeteli yango tolo premier ministre alobi mais français par rapport à yangonga ou etikali pour na mandat mokonzambo que sengela ki likambo yango banda. Alors likambo ezo zalaka ko banda pete potoka ki ba projet belé bandi na mboko mais kosuka nango tala projet à 100 jours. Eza makambo yo ezaki malamu na miso pe koyoka na matoi. Mais lelo esuki bato bakota ki boloko makambo sami malamu te ndeko banga mingi ya bato ezali kasi bino boza ba lobeli bino nde boaka na province biso toalia na kati ya capitale bino boza na intérieur ya mboka na esika bozwami makambo na bino ebele toyebi te soki tokomi te soki bino pe bolobi te na kolanda na penza na mobimba esengo nini yo koyoka tango ki makambo ya 145 territoire nini ezondimisa oke makambo wana eza ya solo si makoyoka poza molobelo zaki esika moko kolanda na bapasi oyo eza epa na bino est-ce que bazopesa biyano kolanda na bapasi oyo ya bino to bapesi biyano na makambo ezaki priorité te ngonga koloba nde yango oyo moto wana nzala basombelaka bilamba sika te po bapesa ali ya nano. Merci Papa Sango na mituno tuni ngai ndenge bandeko basololi ba collègue ezaka ya solo ndenge balobi mais na wo tika pe koloba te tazana esengo makasi
et puis tous un espoir dans la vie faut oza na kondima pona likambo moko yoki ce qu'on dimite au croire na ngote et au salema difficilement mais pona projet ya 145 territoire ndenge tata mokonzi alengeli yango na ndenge pa bengaki biso banso awa ndenge a présenter ba projet wana pa na biso to totali o ezanga ki pe to compléter toza na kondima ko bagete et ko salema solo et puis ce que salemi bazuele vraiment et ko désenclavé jusqu'au fin fond du village toza na kondima que chef de l'état a ko sala yango pour déjà ba makambo nyonso na moni ba se ba bongisi mais problème eza population bazo zelaraka nini débit de façon que ba banda baza déjà content na ndenge tozonga ki tozali large diffusion na ba chaque territoire je pense bien que eza esenumne pour na ko bagete ensemble ya territoire national et ko développer déjà pour banda calendrier collègue a outi ko solola jamais va faire d'investissement yak on a été surpris na année oyo nde batinda ba fond ya investissement quand même bien que bazo les asima banda ko tongami ba makamusu se bongisami donc bozana nzela ya malamu tozana nzela ya malamu na likanis malamu ya papa chef de l'état très bien alors siko tokota banda législature oyo bandi bato bazela boyebi que le 30 juin ndenge tozola la boye le 30 juin activité ou concert événementiel oyo nanu esalamate depuis Congo za Congo et kosalama na stade des martyrs ezali concert moko munene oyo wenge 4x4 BCBG tout terrain ba musicien bana ya wenge basangani grâce à un producteur qui s'appelle Amadou Djabir ba robeta concert à munene na stade pour le moment ba répétition na bango bazo sala mutakokota na katite ba makambo nyonso bazo sala na kati mutu pe akoki kokota na katite ba kangi porte sécurité zali mutakokota na katite mais sango aza sango le moyen mutu akota na kati ezate ngai journaliste nga na lala kaboye tout ça ngai bomoni ngai vina ngai okokota te bazozwa kaka bato bazanga maile lokola biso nde tozokota na kati tokotaki na kati bokomona bino moko TV za radio te bokomona répétition ya wenge na kati émission bokomona bino moko ndenge ba musicien baza ko répéter bokoyoka seben tutuka luji bakati musisa na kingo bokoyoka tout au long de cette émission na relaxa bino répétition parce que le vendredi prochain on va déjà démarrer Weranson sera invité balingi baloba séparé pour bazala na facilité à s'exprimer pour so baza bango batumi bale bana bolingo mikolo bazo yambana mingi jibe na wera ba yambana kaka risque zali to sala émission bo banda babana ki ba yambana donc wera ozala awa le vendredi prochain le 10 bokoyo kango et puis le lundi walande souverain binadam yemo ozala wa po na concert wana to bengango concert à unité o bango bamoni qu'il faut cohésion ezala moto ya reçu ko sangisa bango na PC merci parce que tous a toujours on a besoin d'union tout au long de cette émission bokomona yango TV za radio te moto mwa ko yebiso te pa kotaki batu bazo kota te journaliste aza interdit à kokota mais bokomona siko sango aza sango ndenge sango akotaki na kati TV za radio te alors tout ce qui est en émission avant peut-être de prendre la pause plus tard début législature et bandi et sengeli normalement bino bovande pa na bino na base où les sika mosala na bino ezali koyaka kana kisasa tango nyonso ezoza penza malamu te tozomona batour eleki likamoke bino boye likamoke boye yao pona nini bozovande sika ya mosala na bino te bokoyaka nini ezomebisaka bino na kisasa à chaque fois boza rappeler population elingo yeba boye na bino eza nini bavotaka bino na base où bovande sika bavotaka bino kosala mosala bozoa kolukaka nini ya mama likambo ezomemaka bino eza nini tokei. Merci beaucoup, Tata Sango. Tokota na kati ya makambo oyo toyeli. C'est tout à fait normal. Nous sommes élus pour nous représenter la population, pour nous voter Baïdi, pour nous voter gouverneur, et puis pour nous contrôler le gouvernement provincial. C'est ça notre travail. Mais pourquoi chaque fois, nous allons kakakoya ao? Tango makambo salemi gouverneur accueilli, nous allons qui parmi les 14 provinces, qui participent à l'élection. Merci au chef de l'État parce que kolela ya bazu la yokaki et puis confirmation salemaki Seni a organisé l'élection. Seni a organisé l'élection le 6 mai. Élection Salemi, gouverneur Azalaki élu na vice-gouverneur naï. Sur 18 députés,
10 députés ont élu le gouverneur. Et c'était le ticket de l'Union sacrée. Vous êtes 18. Voilà. Au total. Voilà. 10 va gagner. 10 va voter en fait pour gouverneur à l'écart. Et puis, c'était le ticket de l'Union sacrée. Comme moi, je vous parle, je suis membre de l'Union sacrée. Parce que président Nangai, azali moko ya gouvernement national aux ana 4 Union sacrée. Ticket eleki, et sengela ki na biso ba député, cause il a investiture à chef de l'État. Et puis, le gouverneur ne peut pas un programme dans l'Assemblée provinciale pour tout approuver ango, peut présenter le ministre pour misala et kokakobanda. Parce que Bazou ele a besoin de changement. C'est ça notre souci majeur. 2023, il y a élection. Mais pourquoi chaque fois ici à Kinshasa? Et le peuple se retrouve à quoi? Tant que vous allez à tout moment, parce qu'il y a un ça ne va pas dans la province Nabiso. Tant que le gouverneur Aleki, il est venu au bureau présenter ses civilités pour présenter ses remerciements par rapport aux élections passées. Et puis, tout le monde qui est allé oya po to mekako tala makambo ya mboka ezongi sima mingi. Parce que rester avec un intérimaire, à prendre la grande décision, à sanctionner le ministre, à nommer le ministre, à signer le arrêté, tout ça va bloquer. Alors, ce que vous allez investir rapidement, oye, tu vas nous mousser. 4 jours après élection à gouverneur, tout le monde directement, un groupe de députés sont venus déposer une déchéance contre tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. One élection. 4 jours après. Le gouverneur n'était même pas investi. Pour personne, mais qu'est-ce qui se passe? Ces députés cherchent quoi? Bazakuluka Nini. 4 députés. 8 députés. Je dis c'est la population. Nabiboy. Tant que vous votez gouverneur. Oui. Gouverneur. 4 jours après. 4 jours après, combien de députés? 10 députés. 10 députés. Oui. Va déposer déchéance de bureau. Que le bureau Toligny Ango le sous-souté. Or, dans notre règlement, ce n'est pas ça. On ne peut pas déchoir un bureau comme ça. Ça ne se trouve nulle part dans notre règlement. Là, on dit que ceux qui sont tani, yo député et kakobité, na longo le bureau et longwa. Non, il y a une procédure. Quelle est la procédure? Le règlement est clair. Si un membre du bureau commet une faute grave constatée par la plénière, alors, le règlement et peut se pouvoir pour présenter le greffe nae, 8 jours après, il faut présenter le moyen de défense nae, et puis soumettre un vote. Ceux qui ont moyen de défense nae et convaincre les députés, à Tikal. Ceux qui ont moyen de défense nae et convaincre les députés, ça un vote accueilli. Mais venez directement comme ça. Nous avons dit que ça ne peut pas aller comme ça, et surtout nous, les membres du bureau de Nous aussi, à notre tour, qu'est-ce que nous avions fait? Il y a eu des relevés d'absence. Il y a des députés, il y a des initiateurs, il y a des échéances, il y a 3 sessions. Il est aux affaires. Il y a une plénière. Peut-être dans une session, nous avons 26 plénières. Mais il y a 2 plénières ici, le reste est dans ses affaires. Peut-être dans une session, nous avons 30 plénières. Aïe même pas. Bamoussous même 2 ans. Il ne se présente pas. Mais le jour des élections, tous étaient là-bas. Après avoir élu le gouverneur, ils ont constaté que ceux qui ont tiki bureau par rapport à l'absence de biso, le bureau va nous matraquer. C'est pourquoi il faut faire partie du bureau. Il y a un autre des chances, les 8 députés, non? Parmi les députés ici, les 8 députés qui ne viennent pas, procéder à l'invalidation. Est-ce que vous avez respecté la procédure? Nous avons respecté la procédure. Comment invalider un mandat à député ou à Yagate? Que prévoit les textes? Les textes prévoient quoi? Pendant les vacances, les députés, le bureau a le pouvoir de relever les absences. Pendant la session, on donne la commission PAJ de faire ce travail. Bureau PCM Mukanda, contrôler l'absence de député à travers une liste de présence de chaque plénière, vérifier Yango. Et puis les députés concernés, bengi bango. Pourquoi vous ne vous présentez pas? Aïe n'a justificatif naï. Parce que a dit que un député qui s'absente d'une manière non justifiée, non autorisée par le bureau, perd son mandat. Tant qu'on a justificatif naï, à présenter à mon bureau, na commission. Voilà na bandai koyate, j'ai reçu un ordre de mission, le bureau m'avait envoyé pour faire un travail. Ou bien j'avais reçu une feuille de route pour aller quelque part, voilà, j'étais malade, talaba preuve nanga tout ça.
Alors maintenant, la commission fait les rapports au bureau. Dire que non, par rapport au justificatif des députés qui ont donné ça, au bureau de retenir que vous allez valider ta bango, au passé, justificatif na bangote. C'est à ce moment-là, le bureau va notifier aux concernés que Bino, vous êtes sous député, par rapport na justificatif au PC à la commission et tenir débouté. Et après, le règlement dit quoi? Ils vont encore introduire les recours au bureau. Le bureau va présenter les recours à l'Assemblée. Quand le bureau présente les recours à l'Assemblée, et puis il va examiner encore les recours, et après, à notifier sous la banque que justificatif n'a pas été débouté, ou bien saisir la justice, ce n'est que la justice qui peut dire que non, voilà, bozong en Assemblée, ou bien va invalider. Alors, maman présidente, il y a Assemblée provinciale à base où elle. Vous qui n'est honorable à expliquer problème tika sikatozwami. Peut-être à complétant, il faut là qui ça moi ba irrégularité ou emaye na procédure ya bandeko. Nenge bango ba attaquer bino. Ndeko la ki siki ba ya kate baza ba fouya, assemblée na bino mobimba boza 18 députés, bo elisa bo élire gouverneur na 10 personnes sur 8 ba ki contre 10 bandimi ndeboleki. Kaka effectif il y a 10 personnes wana ne balingi ba boka bino. Et ça 10 personnes mon sous soutien ça 10 personnes ba pona gouverneur. Merci Ndeko Sango. Pona nga koloba 10 personnes wana bo basiende ba voter gouverneur eza moi poko so parce que vote ezaki na guichet fermé étant donné que la CENI était présente le vote est secret. Je n'en saurais vraiment confirmer affirmer moi encore infirmer cette hypothèse. Oyo na yebi kaka gouverneur na biso na bazuele professeur Nzanza Bombiti alekaki na mingongo zomi contre zomi na mwambi aza élu gouverneur. Très bien. Mais sikoyo ya on a lobi bino bozali 18 na mobimba. 10 nde ba poni gouverneur. 8 ba boyi. Sikoyo bato pe bazolongola bino baza 10. 10 wana ba uti wa. Tolo bata 8 ya bango. Ba boya ki gouverneur. De wana zaka bato na binote. Ezaka na kati ya bato yo balongola ba batie gouverneur. Po bango ba zo majorité ba louer ba député mosute ba député zaka na kati. Bon, c'est que ata na kati na bino ezana bato balingaki binote wana sosoli yango te. Bon, wana moi bato mibale moko bazozala wana nako ye batende ko sango oyo ngana yebi kati na bato zomi oyo ba signaki déchéance non légale na membre de bureau je peux m'atteler sur ça pona koloba bango nde ba votaki gouverneur tote en tout cas na zana certitude te étant donné que je répète le vote est secret. Alors tangu ba ye kati na bato 10 wana ba signer déchéance na bureau ça kolanda maye règlement intérieur na biso qui o ezaki validé na cour constitutionnelle à Kinshasa ndenge vice président utai ko expliquer alors 8 kati na bato ba signaki biloko wana bazaki na mulongo te po bayaka te omoni 2-3 plénières bazana irrégularité bon Tomi tuni tolobi ezani ni peut-être ba moni biso eza blocage moko boye soki to fandi wana to ko continuer ko encaisser ko faire encaisser ba irrégularité na bango il faut ba faire partie biso balandi nini te ba kei na déchéance wana kuna na nini na cour d'appel kuna pe ba bwakisi bango tango batindi bato basenga règlement intérieur na biso to tindeli bango to bibotala na article tel nde ba isi bango vous êtes pas normal bokende botika makambo wana nde tango tozaka kati na kobenda na wana bango pe bazui invalidation baza notifié par la cour pour votre information nde epesi bango trouble. Donc procédure ya ko invalider bango bino bo respecter. Oui. Bo sali ali boso nini po bo invalider bango bo tali bo prélever ba absence si ma absence bo komeli bango to plénière salami po ba invalider bango. Kati na règlement intérieur na biso nil par kotanga de premier article jusqu'au dernier que c'est la plénière qui invalide les députés. Non, c'est le bureau. C'est le bureau. La plénière valide les députés. Mais pour l'invalidation, c'est le problème des commissions et sous-commissions avec les bureaux. Tant que commission est travaillée, ba bengi bato wana ezana ba échéance oyo baya ko présenter ba justificatif nenge vice-président lobby baya kanango te. Nde commission et sali rapport ezongi na bureau ezape na bani na bi tozeli bango pona document tel po total ke baza solo na ba absence non justifié to consulta ki tel document to bengi bango baya na justificatif ba moko baike bayaki na yango me basusu baye
tozeli bango ti lelo eza te nde tozongisi rapport na bureau bo appliquer règlement na intérieur na nde bo appliquer bo invalider Oui, bango. oui, Au c'est total ça. 8 8 et bo étape nini elandi na sima ko invalider sengeli bo signifier na oui na wapi to signifier na cour d'appel cour d'appel à confirmer à prendre acte oui baza notifier baza notifier que balongwe ba député oui pour retirer bango mandat. mais quand on dit invalidation C'est que mandat kuit oui ba suppléant na bango ba ko kota to mandat momba ya bango ekoi mandat na bango te parce que on vote un député qui est accompagné de son premier suppléant ainsi que le deuxième. Donc ceux qui bango ba ate ba suppléant na bango de ba ko mabisi. Pour vide koki kozala te kati na assemblée. Exactement. Alors siko to tika na kati ya molongo wana bango ba kei sima ko kende na bango ndenge ba signifier bango. Quel est le désordre où en sommes-nous avec cette situation? Démarche ni bango ba sali likamboni ne landi boko suka na likambango wapi? Actuellement, ça se passe comment? Merci beaucoup, ndeko journaliste. Tango, bango ba sali biso d'échéance, bango peut bazui invalidation na notification na bango. Il y a eu conseil des ministres du gouvernement central. Ba siéger, ba statuer sur le dossier d'Ibazuele. Et puis, VPM a mis un message officiel pour dire que c'est interdit de déstabiliser le bureau de l'Assemblée provinciale à Bazuele. À Boyango, le bureau reste. Bilo qu'on a aligné en côté. Quelques jours après, nous avons encore reçu un autre message en invitant tous les députés provinciaux du Bazuele ici à Kinshasa. Nous sommes dans l'obligation de venir et de respecter les messages. Tant que Tokomaki, nous remercions d'abord le vice-premier ministre et son vice-ministre de l'Intérieur, parce que tant que Tokomi Bango, vice-ministre Ayambaki Biso, a yoki tous les deux côtés, il a prodigué des conseils, et puis a sengi paix et zonga na katia Bazuele, na katia Assemblée provinciale, parce que le Bazuele a besoin du développement. Le VPM aussi, quand il est arrivé, à Bengi Biso, à Yoki Biso, de part et d'autre, il a prôné la paix. Il ne veut pas la division. Alingi division te, alingi Biso Banso, Tozala, Nabomoko. Ndeto Monisaki na VPM, que nous sommes les députés de l'Union sacrée. Les députés qui troublent l'Assemblée provinciale, ce sont les députés du PPRD. Batete là. Bangonde bazali ko troubler Assemblée Batete là, ça veut dire quoi? Il y a des PPRD, mosaïque, avec, voilà, avec les PPRD. Na veni Batete là. Veni Batete là. Voilà. Bangonde bazali ko tia mobulu pona kozwa poste ya bureau ya Assemblée provinciale. Moko kozala président, mosusu kozala vice-président, mosusu kozala questeur, ainsi de suite, mosusu kozala rapporteur, mosusu pa kozala rapporteur adjoint. Bah c'est taillé que non voilà avec d'autres députés que tout ça la bloque de façon que tout renverser bureau pour tout kokakozwa ba poste wana parce que comme il y a déjà un gouverneur de l'Union sacrée et s'il y a aussi le bureau de l'Union sacrée, les choses ne vont pas marcher. Donc il faut chercher à tout prix faire partir le bureau et puis pour faire l'obstacle au nouveau gouverneur élu. C'est pourquoi nous avons dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Yango tango tozala ki na réunion vice-ministre intérieur après avoir nous prodigué des conseils pour chercher la paix, l'unité que nous ratrions à Bouta, commencer à travailler dans la paix, ils sont allés là-bas. Ah bon, bengaki bino nyonso na bango pe. Oui, oui. Biso nyonso tout le monde, ba député nyonso boya. Non, c'est pas de tout. Tant to komi, quand on a uti koloba, conseil pesamaki, tondimaki pito yokanaki makambo, elingaki ke bozonga bokendo sa musala totika makambo wana. Toza na souci na mboka. Comment gouverner to poto uti na difficulté na gouverner sortant. Kolongola ezaki pasi. Ezaki pasi. Toye to komi a. Conseil à Longoli. Tozongi lisusu gouverneur sika abimi mais gouverneur sika abimi naino azali investite bino sikezo matata bon siko ba ko investir gouverneur nini ça veut dire que biso ba député qui non la moya lelo gouverneur azana no investite. Alors maintenant on a compris que il y a 4 députés qui sont là-bas bah c'est manifester awa bah yé pona ko luka ko tia mobulu pona ko récupérer poste wana. Nous avons les images, tous les images na bango après avoir été reçus par le vice-ministre de l'Intérieur. Ils sont allés là-bas, n'a pas perdu Batete là, pour confirmer qu'ils ne sont pas de l'Union sacrée. Ils sont du PPRD, où ils allaient à Bissoté. Très bien. On va suivre d'abord les images pour ceux qui te le bien à TVza Radio T. Problème les alliés Maramozo Loba. Il faut toujours accompagner des éléments toujours importants. Alors on va prendre. Il y a les élus provinciaux, il y a PPRD. Maman PPRD mosaïque ou bien Batete là. Il y a Batete là.
Il y a Batete là. Mosaïque té. Mosaïque té. Alors on va prendre parce que na ba élément au bino bo pesi bisoa na moni baeli à provinciaux a peu perdre Mosaïque bazo dénoncer indiscipline à ba membre du bureau. Na moni pe les élus provinciaux à bazo et le bazo réitérer leur appartenance n'a pas perdre. Alors on va prendre d'abord ça. Ba élus provinciaux il y a bazo et bango bazo réitérer appartenance on a peu perdre kolana malobo bango balobi suivez en image et puis tu as explication na et tu continuer na ba image monsieur avant de terminer. En image. Voilà, nous sommes avec tous les députés PPRD Bazouélé. Nous sommes avec tous les députés PPRD Bazouélé, j'insiste. Ils étaient élus sous le label PPRD Bazouélé. Ils sont encore PPRD Bazouélé. Ils sont venus réitérer, en fait, déclarer leur appartenance. Encore une fois, il n'était pas question de quitter. Nous sommes avec l'honorable Modogo. Et là, l'honorable Modogo est là. Aza a PPRD Bazouélé à Longwe Tazanabiso, un grand militant, un grand cadre, moteur Kabila Makila. Tozali pe awa na honorable Modogo, Blaise Bakabate, n'en parlons pas. C'est un grand kabiliste, un grand camarade du parti. Il est là encore avec nous, avec clarifier position naie. Plus jamais question de gauche à droite. Il est PPRD. Donc tozape awa na camarade Flori Taulambaya. Voilà, camarade Flori Taulambala. Ça dit que PPRD Yamakila. Donc, à clarifier position, il est PPRD. Plus jamais question de gauche à droite. Il est PPRD. Pas question. Donc, honorable Edi Pascal. Voilà, honorable Edi Pascal. Sinango, les doyens. Député provincial PPRD. Il est là, PPRD. Mais finalement, vous aurez reproché on a nini. Baza libre à quoi afficher appartenance. Ba péché nani. Ba péché nani. Le vrai problème c'est quoi? Qui cesse de dire qu'ils sont de l'union sacrée. C'est ça le vrai problème. Pourquoi ils cherchent à déstabiliser le bureau de l'union sacrée dans les Bazouel? Tokutani na ministre. Tosolo na ministre, totuko sola siko. Tobini alebake ba sali déclaration. Que biso tozali ba taper perdu. C'est pourquoi nous avons dit non. Et puis parmi eux, ce sont les invalidés qui ne viennent pas. Ce sont les députés qui ne viennent pas au sens plénière. 3 sessions, 2 sessions, mais quand il y a élection, les tickets passés, maintenant, bah y est, bah le non, 200 photos dans le bureau, photos au bureau. Et dit Pascal, n'est pas comme président. Oya Souka, oya troisième personne, vice-président. Bah c'est reparti par poste. On a déstabilisé biso ba membre du bureau. On va à 4. Ba ko koma na bureau ndengeni. Nani a voté bango ba ko gagner en ndengeni. Avec l'appui des autres. Avec l'appui des autres. C'est-à-dire vous pensez qu'il y a un jeu en interne les autres salama. Mais effectivement c'est ça. Et que vous suspectez PPRD à cause de la manœuvre. Oui, mais c'est ça le vrai problème. C'est pourquoi nous avons dit non. Mais ça challenge à pouvoir. Voilà. Tous les c'est moyens pourquoi nous avons dit sont que permis. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Il faut tout bunda tokolinga yangote. Tokolinga yangote avec des manœuvres chercher à déstabiliser l'institution provinciale. C'est pourquoi Excellence, le vice-premier ministre a dit ça. Il veut l'unité, il veut la paix. Il ne veut pas qu'on puisse... C'est que vous fustigez ici, c'est... Je ne sais pas s'il faut qualifier ça la malhonnêteté. C'est-à-dire, bato bazo ko ça va vivre dans l'hypocrisie. C'est ça en fait. Voilà. Bako lo ba makamosusu mais en soi bana makamosusu. Ce que bino bo comprendre que danger za na kati pour lo lenga la banga ko sa makamoso ibo sali kimiate ke ba mingi te bazo li abino cc. Natina wana nazo zonge pa na yo. Oui ndeko. Merci papa sango pona ko pesa na sous parole. Na ina compléter muke nini hypocrisie. Po bande ko bazo sa bo 4 ndenge image la exhibition. Po ba malamu pe population ba landa biso bien. Na base partout na province ya Bazouele. Pona ko yeba vérité ko yete bato wana nde bazotia mubulu na kati ya province. Pona ko déstabiliser province. Image ezana na kosenga na papa sango bazongela image ya mibale ya mosaïque. Les mêmes jours bango bakeye na PPRD oya nini ya batete là. Après ko bima na biso pa na VPM. Bake kozonga bazu pression. Na dinosaure na bango. Comment vous nous avez trahi? Babimi siko après un jour après. Nde siko ba kiyi di susu na PPRD mosaïque nous sommes contredire. Image yango ezali wana. Oui.
te feza la dio te bon omoni moto ye moko aza na ba casquette ebele bon ye moko aza mondimi ye moko aza na bar ye moko aza na boîte bon au juste oza wapi ok ba chauve souris ba malamu te bato bavandaka pembeni ya ba frontière baza na position te il faut choisir un camp tu es de quel camp il faut choisir un camp oza na satana oza na nzambe oza na nani il faut payer sa position. Vous êtes libre ya kokota na likambo pe ko bima nango oza libre mais assumer ba position na yo ko boya ngote selon bango wana bozota la deuxième vidéo kaka bato bakendaki na PPRD ya batete la auto uti kolanda bango wana siko selon bino na image auto kotala bakepe na PPRD mosaïque siko juste nazo tuna mboko yo biloko nyonso ba dédoubler kaka ti ba ko dédoubler na mama ndako bato azo dédoubler kaka ti ba ko dédoubler na bolingo ya moto ba dédoubler yango dédoublement na dédoublement tozaki na IDPS moko ti malembe IDPS komaki mibale tozaki na oyo nini comment PPRD moko awe komisu mosaïque bon okoya komona wa même ensemble ozomona Moïse Katumbi pour le moment bako affecté ngo bazo attaquer ngo na notaire tango mona ensemble komi monene okoka ka moto moko abimi nous bakoyaka na français yano donc awe loko eko vanda moto moko tepe bato bavandi bato moko bakobima kaka po ba créer loko na bango cet esprit ya dédoublement donc na Kinshasa batikelaka motu liberté te ke ye moko alambi kwanga na ye alambi na bambisi na milie na ndenge na ye fo mona motu moko abimaka wana ye pe azwa makasa kwanga ndambo. À l'image, on se retrouve après. Peut-être le problème technique. Précieux, j'ai vu des éléments tout à l'heure. Il faut mettre ça, mais en même temps, il faut dire ça. Partager même vision pour il y a des partager la Kinshasa. Et puis c'est pas pour la merci Musolo Lini par rapport à l'élection et par la ville qui kitoko suis ticket la ville électrique. Donc mais quand il faut expliquer indication la vie c'est pas la coordonnateur parce qu'il y a zéro porte-parole la vie c'est pour la sécurité. Élection et les cas qui les votes qui Kinshasa ma pour la sécurité la vie pour la ticket pour ça les tickets. Donc ah on a programme à 145 na programme à 145 pour le développement et base. Le territoire la vie est palpé quand même. Et le police est à Kinshasa dans programme mais en condition c'est-à-dire que quand le ticket pour y a ils sont pour la députée pour soutenir le ticket et puis net ils sont PPV ils sont tous quatre pour soutenir le ticket et nos sacs on a mis coordonnateur m'a dit déjà à la sac message pour respecter mot d'ordre pour voter ticket et nos sacs mais l'autre il faut quand nous savions pour eloko ezali wana indiscipline la politique ba manière de sanctionner les amis toye na Kinshasa pour na makambo indiscipline biso to voter ticket de sac mais comment chose la traiter voudrait pas le voter qui tort je comprends pouvoir ezali na maboko na biso to moni ke ba membre du bureau la ko kambabise ameli biso banda to be ko respecter bango to respecter mot d'ordre pour la Kinshasa batu wana moi si on continue la bango zala ki on a nini déjà baloni nduma mabe on a nini badali na droit kwa cadre ba député to ba bango bande ko ndenge bozali wana lokola makambo yebo ezala boye e ba memi biso libanda parce que biso to boy ko biso libanda wana to voter ticket innocent après élection tout à le caractère la bango na biloko na bango nyonso wana et continuer na bango bazali ba élu lokola biso ba chef na biso biso to kona ki bango wana ba cadre biso mais tout le monde qui est politique à ce moment et encadrer on a manière de faire la banque il faut te retirer par confiance au besoin de faire la confiance et d'aller facile que quand tu retires confiance bâti kabisa ça ça mais subitement na pokwa wana on te retire confiance wana bande ko te retire confiance ta bango wana président na vice président ali balobi na biso ni lobi na tongo message ko ba tout ça la wana ekushi élément na tongo tout le monde a monté wana message au Kinshasa et là côté ko comprendre oui c'est que bande wana ba na contact direct na ministère de l'Intérieur et to komi awa na Kinshasa to moni ko mama kama ozo ke ndi malamu depuis yaki. Très bien. Il y a une autre vidéo, semble-t-il, Ndekwaza Monene alati manette azagoloba. Si tu as cette vidéo, tu vas mettre ça après sur Mouyoko pour que Batubayoka, qu'est-ce que
bandeko balobaki parce que semble-t-il qu'il y a une contradiction. Kaka bango bakindaki kuna bango petango bazongi ya bazana moi problème. Si vous avez cette vidéo là, mettez cette vidéo en question pour bango bayoka et puis on va terminer avec eux. On y va. Je pense que c'est pas encore prêt. Allez, on va avancer peut-être pour terminer. Obanda vous expliquer. Oui, na si ça a été merci sur ce kozongi sanga diloba papa sango. 4 bato wana 4 ba collègues ba député professeur wana. Tozomona bango province ezako kende liboso te pona bango nde e bandi lelo te makambo na bango wana. Soki to bando ya na Kinshasa toujours bango nde baza ba semer de trouble. To qualifier bango baza ba caméléon. Image fait froid ba image ndenge ola kisi to pesi ola kisi awa ezola kisa baza ba caméléon ba changer ba couleur kaka. Lelo baza awa epa na yo bilamba yo lati wana moni bango ba mimi couleur wana. Bazongi ngambo na nga bilamba ndenga na lati moni bango na couleur wana. Et c'est comme ça dans l'assemblée ça ne va pas tant a comme pas na yo couleur échanger azongi na kati na assemblée aya na désordre. Yango nde biso tozo beta mbela population balanda biso malamu. Merci pour la population pour la soutien na bango po ba sepeli na makambo wana te. Alors toye ko la kisana monde ko ba wana za vérité nde tozo ba mais bango ba la vérité te. Bango ba kosa ka makasi pour na koyeba ke ba kosa ka moni les mêmes moments 2 jours un jour avant ba ke na côté mususu ba changer couleur un jour après ba zongi ba changer couleur. On a yana ba kisa papa sango. Oui maman, za makamuni ya koloba par rapport à ba collègue na bino pour le moment bureau na bino koité bureau est opérationnel j'espère à moins que bisanga y information mususu bureau ezali. Oui, merci papa sango. Bozo siéger te ba pexi bino ko siéger? Baza na droite. OK. Pourquoi? Ndenge to bimaki atandenge to bimaki na buta kokoma bazaki déjà militaire na bango ezaki enlevé bazaki déjà invalidé bureau tozaki au travail na biso tant to suivre invitation na VPM il prime to suspendre toute affaire cessante to ye awa na Kinshasa ndenge ti siko tozali alors to yo qui conseil nous sommes nous sommes déjà libérés et nous devons suivre les conseils des autorités. Est-ce que tu as un conseil par exemple ba ibisa ki bino ni conseil oyo peut-être bango babungi nango zaki lokwa nini tozolo bango monde entier Congo mobimba et plus particulièrement Bazuele pe population nga na poko bayo kake bureau na assemblée provinciale na Bazuele oyo nazali ko kamba yango ezali pe marteau signature ezana na maboko na biso VPM alobi nini alobi kaka premier message ya salaki mukolo wana yango nde etikali on ne bouge pas les bureaux tozonga to organiser makambo pona ndenge nini koyamba gouvernement soki aza investi awa akoma kuna to investi pe gouvernement provincial to sala musala quand en ce qui concerne ba invalidation eza problème interne oyo molongwango ekolandema kati na règlement intérieur na biso tozali polele pona bandeko règlement intérieur prévoit mesure nini recours gracieux bako kotsa ngo ndenge toza koluka bomoko bureau ekotala et répondre et informer pe justice po esuka na makambo wana ndenge o procédure molongo o bible na biso règlement intérieur et pesi biso ekambi. Très bien. Alors malem beto ke na suka faut bimisa biloko nyonso faut pas ko bomba eloko bo fistiche na bandeko so ko bengi moto aza hypocrite il faut ko démontrer hypocrisie na makambo nyonso to landi ba vidéo je pense que ce vidéo monsieur eza ba kotia mais ko landa na vidéo ba explication na bino po boza investir na pouvoir à peuple boko koloba bato bazolanda bino nini okobakisa mais même député à lobby que ye azali ko soutenir union sacrée na ba image o na uti ko mona wana la communication na par téléphone ndenge azako réprimander azako s'opposer na régime actuel ezali to pesi na studio si mais ba communication ya audio eza privé oui, moto solo là voilà. Je pense que so boza peut-être na besoin nango bino l'ensemble to na justice pour ça là voilà mais ezoko dans un cadre un peu très privé voilà alors au monique mutu azana posta nous on fait la politique pour nous c'est la politique quand nous c'est notre régime tous en a quatre na gouvernement le peuple va nous juger en 2023 bato bazaki na gouvernement biso tous en a quatre na gouvernement peuple a juger biso to ko ndingate que pouvoir na biso tozwa yango to pesa yango na bato oyo bango bazana biso place mon côté il dit basala ka marche awa contre Seni basala ka marche contre gouvernement et puis basala ka ba marche na bango pe bazana quatre na gouvernement te
il y a aucun membre du gouvernement ou bien aucun ministre ou azali na PPRD ya batete la azali na kati na gouvernement moko azali te. C'est pourquoi on a dit image na bango baké kuna biso tozala makambo na gauche droite te totikali wana na PPRD tozala kuna na makambo na bino te. Alors to peut qu'on dit matin que bango avec le député Moussous va sangana pour déstabiliser le bureau. Nous remercions le vice-premier ministre parce qu'il nous a donné conseil tozonga tosala musala correctement. Notre sujet est que garder pouvoir jusqu'à 2023. Très bien. S'il y a quelque chose de mauvais, l'année procédure. Très bien. Bah respecter procédure Bazouele, président et assemblée provinciale Yeyo, vice-président Zali, député Zali. Donc bureau équité. Bureau équité, kolana maloba ya batote, batwa koloba gauche droite, ba fanfaron, bureau équité, bureau ezali. Bazako zonga, VP masali réunion na bango makamonyo sur l'équipe malamu, basengi bango liboke. Ba député ou ba invalidé, ou bazali notifié, bako chama kona bango sur l'assemblée, ils sont d'office remplacés par ba intérimaire nani, ba suppléant na bango de bakoza poste na bango pour na kosala mosala. Pour bango ba yakate bichacha. Moto yakate balingi ba futa e pas ba avantage, mosala sili, soka zaka mosala musuta zongeli chômeur. Mais quoi appartenir na parti politique eza libre. Faut que zala kaka ndena honnêteté intellectuelle ya koloba ke ngai mosala na ngai ezatel. Kozala bilongi mibale te église ozali boîte ozali te pona eloko moko. C'est ce qui est plus important. Dernier message na yo. Merci Papa Sango. Dernier message na ngai naza ko remercier bakonzi ya mboka. Ndenge ba benga biso ba yami biso malamu et puis ba libérer biso ba pesi biso conseil. Na suka na ko remercier yo mingi nzambe ya batela yo na musala na yo bosolo ya politique ekola ekende lisusu ekola koleka. Amen. Merci. Amen. Na kozala kala mingi te na Bazouele. Il faut penza na ya kotala parce que na bundeli pe Bazouele mingi. Na tikali kokoma te, il faut na koma siko na ki na otuele na koma na bondo na ngana mona bondo. Na mona bondo et pas pasteur Somada. Il faut na mona bondo, il faut na mona pe buta. Poco. Popo. Poco. Faut na mona pe poco. Voilà. Alors na kokoma wana soki nzambe abateli biso yango kuna epa ya bakarola gitote. Nde kuna te. Na kokoma wana na kotala bino bana ya buta. Bokomona sango bande ko ya eloko ni babenga kotoyo na bosali luozi. Voilà. Na kozala pe na luozi na za programme makasi pona luozi. Bobanga te tozo bundela FRDC toujours. On va suivre un élément pour terminer avec des amis. On a fini libération des 127 otages des mains des ADF par les FRDC. Botalango. Et puis le général Nyombo Abdallah invite à ses frères d'armes à la discipline. Bolanda les deux éléments. Tango ba deux éléments on est aussi là. Nazo lancer ngo déjà mbala moko. Lokola ba deux éléments est aussi là. Bino moko bota la répétition ya wenge. Bato bazo kotate. Porte bakangi. Parce que événement ils a le 30 juin na stade des martyrs. Jibeye moko atondi sa stade wana. Wera ye moko atondi sa stade wana. Siko jibe na wera bale makaba na mona ki ba manda chante na kati. Na moni ba fondé. Na moni Titi na Al Campo, na moni Adolphe Tata Dominguez na kena mona bango. Na moni batu nyonso ba kuswanika na moni bango, na moni balembo na balimbonda. Na moni bango tu, na moni ba sege minyo maniata bango tutu kaluji bakati musisa. Nenga uti poto balongole musisa na kingo. Po tube tikali ya polele, foyo ka voya kaluji. Bolandango juste après les deux éléments FRDC, boyo kanenge préparation zali Weranson, le roi de la forêt Vangantama, vendredi prochain, le 10, le rendez-vous est pris ici, na Bosolo. Le rôle en la tenue pour la FRDC, Tika Benanga Sango, Benanga chef de poste, pour Naza officier de permanence. En image, on se retrouve après. Jour après jour, les forces armées multiplient les actions salvatrices de la population en Ituri sous état de siège. 127 otages, tous des pygmées, ont été libérés le mercredi 1er juin par les éléments du 32e 1062 bataillon Léopard basé à Bamandé lors d'une patrouille de combat à Manzabuko, une localité de la chefferie de Wale Savonkotou au site d'Irumu. Présenté à l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, CGD à Bamandé, lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC par les billets de leur chef remercient l'armée.
fasi nye tulikuwa watu wa kuribishia. Mungu tu alifika kati yetu, ndio tunafika kumwingine. Le colonel Siron Timbajan, administrateur du territoire d'Iromo, rassure ses ex-otages quant à leur restauration avant qu'ils ne regagnent leur millier déjà pacifié par les forces loyalistes. Hapa ni bamande no ni mwenu okay. Wakati niko nafika Mungamba niko na leve mesure yene niko nasema keno batu bakuwa nafika tu 5 km. Sasa hivi pori ni yenu, mwende hata fasi yote hapa, mbori yote ya bamande ama ya Mungamba ama semu yote. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste des mains de ces terroristes au site d'Iromo. Entre-temps, sur instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans les territoires d'Iromo et à Mambasa afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4. Autour d'une table, les gouverneurs militaires et commandants des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni a échangé avec les nouveaux commandants de régiments et bataillons affectés en Ituri dans le territoire de Djougou et Iromo. Ces officiers supérieurs de forces armées, pleins de valeur, sont venus booster les opérations militaires contre les milices communautaires réfractaires au processus de paix de Nairobi, à savoir Codeco ALC, URPDC, Zahir et Maïmaï. Ces officiers ont aussi pour rôle de redynamiser la discipline militaire au sein des unités clés de victoire et règne du succès. Le général Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, qui a présenté ses officiers au gouverneur militaire, appelle ses compagnons d'armes à la discipline et à éviter la pratique d'antivaleurs dans l'accomplissement de leur mission, afin de mériter la confiance de la haute autorité du pays. Le message à la population aujourd'hui, c'est partant de leur volonté. Ils ont présenté auprès du président de la République en ce que qu'on essaie d'échanger les commandants des régiments, commandants bataillons dans ces secteurs. Il y a de ceux-là qui ont mis beaucoup de temps et c'est effectif aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui présenter au gouverneur de la province qui est en même temps le commandant des opérations, les commandants régiments qui ont été promus et le commandant de bataille. En termes réels, on a reçu les mots du gouverneur à l'endroit des commandants qui sont promus. Surtout, nous sommes proprement pour les opérations, proprement dites. Vous savez, les opérations, le centre de gravité de nous qui sommes de l'armée, c'est la population. Donc, d'abord la protection de la population et la protection de nos frontières, nos territoires. Bien, voilà la démarche qui a été faite aujourd'hui. Rappelons que ces changements immédiats dans le commandement de grandes unités opérant en Ituri est la réponse du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la demande de toutes les couches sociales de l'Ituri, question de renforcer la capacité opérationnelle et redynamiser les relations civilo-militaires à cette période de l'état de siège. Très bien, alors, Tokomina Soukaya, première émission, on va entamer pour la deuxième émission. Soyez quand on a un sango, bon, wengango wapia. Oroba yuwera, ti wapi wera. Wera zali. Oya les 10. Nazonyo commandé pour moi, JB tozo programmé les 13, mais nazo comme la difficulté pour Yoji. Moni Jiba oya na Yoji awa. Si on ngai pe funa luka. Ndengeni na répondre JB pour nazasko na matata zo senga bikonzo il faut ko luka pour jiba ko ya kaka na yoji bon na osala ndenge mais nazo luka biso basango tolata ka robe biso basango tolata kaka robe ata yoji ya robe ko sala bien. Allez lilo basuka tokomena suka andeko. Merci beaucoup maloba suka ezali. Nous remercions d'abord les autorités de la République, particulièrement le vice-premier ministre pour l'invitation et puis pour un conseil à Pessibiso. Pour nous, nous voulons la paix, nous voulons l'unité dans l'Assemblée provinciale et surtout le développement de la province de Basel. C'est ça notre objectif. Très bien. Merci. Développement. Oui, maman. Dilobasuka Izali?
Merci. Napesi pe matondi na président de la République matondi nenge a intégré province na ngai kati na projet na saka la 5 territoire pe pona kimia na mboka na bisi population na Bazwele na territoire na ngana poko ke nazali na no présidente et assemblée jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Nazo lingana ko la lingala na yo mais moi pas si pozo va pas lingala na mobimba. Allez, très bien, on va souffler pardon, voici à présent pardon. Ce qui se passe à Showbuzz. Eza porte eza ya kokanga ba soda ba tolemi na porte, sécurité batie, protocole batie, mutu akopusa na te s'il vous plaît, pona kokota na ebité so kokota ndenge nini. Mais sango aza sango. Le 30 juin na stade, sango aza sango. Tout à l'image, le 30 juin, Moto Mata, Werason sera l'invité à Bosolo spécial la semaine prochaine. Tozalana Wera, et puis le lundi, Tozalana Jibempe à la papa chéri. En image, on se retrouve après, on va changer le plateau. Nous allons recevoir Mutombo Nzodi, secrétaire fédéral de l'IDPS, Justin Senga. En image. Mais Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations, nous avons reçu l'autorisation. Il y a Kokota pour avoir l'ambiance Nengezali. Ba leader Bazali, Basangani, Bango autrefois, mais au nom de la paix, au nom de l'amour, Basangani ensemble. Nous avons monsieur l'ambassadeur, un homme qui prône toujours pour la paix. En 1 minute, nous allons tenter pour la répétition. D'abord, bonjour et félicitations pour la cohésion nationale. Merci, Maton Israël. Beauté Ibato. Bosolo na politique, Badinos Bazolanda. Ouais. On a succès, ma casse. Na succès, na route. Nous avons des gars. Et il y a eu Rumuna pour Mboka, félicitations. Ouais. Voilà, vraiment. Après Afrique du Sud, succès fou. Ouais, Sud-Afrique. Johannesburg, Cape Town. Bien que Makambo Sali, na Cape Town, coup de chapeau, combattant, Makambo Sali, na évité. D'abord, je remercie nos l'émission Bosolo pour ya moi comme la bino kuna. Très bien. Maître Baye préparé par Massa Monso à Cape Town. Alors, le 30 juin confirmé, un grand événement du siècle. Bazela na nous arrêté, va s'écrire belé tokoloba te. Tokoloba na Bosolo, tokoloba batu ba koyeba. Alors naïa on a otala yo ndenge zo répéter, la moni bandi baza ebele, yo mokozali, le piano a combien de oui, piano c'est là qu'il y a Betumatu, la moni fondé Azali, la moni alias Azali, nous voulons un boxer. Watambola na makofi. La moni tutu kaluji kuita libela. Musisa kingo bakata, la moni fikare. Ouais, la moni chanto, manda chanto qui na façon bogalia. Donc ouais. Vous avez beaucoup d'analyse. La moni tata moni jute. Tata Yohan Tata Yohan. Yesu a permis dans ces années. Il y a c'est-à-dire fois d'armée américaine. La moni paye Al Campo. Al Capone. Ouais. Conducteur. Ouais. C'est gars mignon Maniata. Maniata Zali. Ouais, moi mon équipe pour battre avec la Caraïbe. Moi tout le monde. Très bien. Vous appelez en passant son excellence. Ouais. Il y a son excellence. Ouais. Donc excellence à Zalia. Alors solo, avec tout honneur, je te salue de considération. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Musique fermée les bandes. Donc ça sera pour le 30 juin, un rendez-vous à ne pas manquer. Mais stade ndé na lobi au Bukana. Parce qu'il y a un mouvement na moni autour de Nikambo. Na yebité sur le salon. Il y a les cas conseil où il y a réconciliation parce que tu as réconcilié la télé, il y a réunification. Très bien. Ça évidemment moko, ça comme malamuko. Les tout coûtent les bons malamuko. Ce que je suis matabis, nous avons mobaye. Il y a on habité mouton boutique. La limite dans la palais, nous sommes dans le jour dans ça de martyr. Je remercie pour la mingi pour s'agir sur le lot. Très bien. Amadou Djabi, pacificateur. Bachili, collaborateur de Bachili dans salut de loin. C'est-à-dire Batou nous nous avons invité d'abord. Peuple congolais nyonso na ba tendance tout ba fanya wenge musique à 4x4 bon chic bon genre la ligne jour on a besoin la binutu pour ba descendre ça donc kita cham non kita kaluka non kita malweka non kita na ketina bantile non kina ba fait fort ne mobiliser tout sur la binutu toujours et puis ba geste qui ezali to kutana ke ntala pe ba président d'équipe
Il y a Monsieur Mboka, Vita Imana, vous avez l'invitation à vous passer. On a appelé ça 3 bis dans l'équipe de Monsieur Mboka. Très bien, c'est normal. Alors on a question pour Talabango, on a une invitation là-bas. On fait pas ça dans le stade. Très bien. Parce que quand on se met en union sur Manzela, on est bien, culture la mission, la musique la mission. Très bien. Le photozoom, sa identité, très bien. Très bien. Parce que tout ça, combien de rythmes d'exploiter la communauté. Très bien. Il y a Balouba, Bandala, Baswahili. Oui, mais les photos bêta. Oui, les photos modernisées en Donc, tu veux présenter Bino Chypre. N'engue ba parents et belé bazan la souci à otinda bana libanda mboka. Démarche zozo 4 à 5 jours à Pamba, maximum 3 jours, 4 jours, 5 jours à Pamba. Démarche si vous ne payez rien. Boye na ba passeport na bino, botiki yango. Il y a des documents à signer, to yokani to sali ba démarche. Frais d'ouverture des dossiers exacts non. Biso pa na biso oye otikika simple to bengio makamuno ebimi to yokani nke wana montant to pesi wana vous payez au sombi billet moi na ki. Je suis un client qui a beaucoup dérangé Maître Kazadi. Malgré mes dérangements, il a fait un bon travail, il a fait un bon travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Et nous nous en rendons compte maintenant, c'est vraiment effectif. Bobo Sanateke Ezande Bourse. Premier mois, logement na ezali na katiwana. Frais de démarche eza na katiwana. Frais académique ya ane mobimbe eza na katiwana. Carte résident permanent ya ane mobimbe eza na katiwana. Et puis l'avantage, monsieur Césali, celui qui a travaillé, à d'autres temps, à travailler au même moment, possibilité à Nezali. Nous allons juste derrière Sabena, na boulevard du 30 juin, derrière Sabena, na avenue Kitona, na croisement avenue Kitona, na avenue du Livre, na immeuble Lengelo, 3e niveau. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali.